Papa, tika kudila, papa. Papa, c'est les gars, vous quoi, papa? Papa, la gueule, mais n'a eu pas même un il n'y a pas de papa, ici. Papa, tika kudila, sokuza kudila mingi ndenge bwana, ukupesa ngoma malade communiquer. Bon, Nana, likambuza dia uyangoyo. Lukula sina zwimbang. Likambuza dite locataire wana na lubaki ya bima. Kwanga ne bimisa kana sans préavis. Na zadi ndiku yana yibane mingi. Soki pe uzana bezo ukota kaka lelo. Ukubwana ndako moko kazi yo kuzala mukunzi. Ndako moko na locataire wana. Kwa uzana mikolo misatu kwa bima. akubima yo kutokotela ndako nyonso kuzala yayo. Okulo zaji na mbongo mingi. Tumo yanga eza video te eza video. Mama yo bwana, yo zaji na ndako eza chitoko lukula yo. Papa nungu. Mema bango. Tosa rien fungula. Tosa rien fungula. Tukende uzo fungula. Tukende papa. Mema fungula. Mama, ndenge organisation samia. Merci. Landata ndako na libela bongo. Tosukisa. Batu linga mwana wana kuba. Papa esirika kabuye ko Si yo change ndako. Combien Olukalare à faire. Bon petit. Non, viens, le gars. Le corps c'est comme midi. Le corps midi c'est comme boye. Excusez, viens, là. Basombi le pango. Tokende tokomela moi quelque chose. On a la barre, on a bien retenu, viens. Tiens, pas. Le corps toyoka le petit. Oyabite papa on a signé. Et le corps totaki le pango na. Bien sûr. Le corps a signé. Biso zone problème. Maintenant tu kopesa makambe pa na maman na biso habitation. Atende ko luka biso signature ya na zone kuna. Je toka bola mpataste. Tokende no zele pote. Bila création, zele création mo ka. Tokende na moto sa nani wala zema ya ni. Tiens, pataste na quoi? Yo mystique. Lelo. 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 Oh. Toujours. Papa ngai. Olemba kolala te. Maman nazaka. Maman la bugina nte. Ah, quel homme c'est. Le balai je vais manger. Ah, nana baka binango. Bon c'est là ba j'ai des mena makamu susu. Ya bila kolia te hein. Zita ignore que la vie, c'est la santé, c'est le manger. Les mains Papa. à manger. Chérie, pourquoi t'énerves-tu? Je suis un peu malade, pas moyen. Zita. Je me dirais, au fait, pardon, hein, chérie. T'en fais pas, tu vas manger. Mais quand le pango sur les camins, hein? Na leki na zoko tana lupango azola kisanga likofi. Est-ce que azana anja kubunda nanga? Chérie. Facture mai namona kate. Facture courant namona kate. Hein? Chaque fois kawa mikanda. Ah, ngapa na bisaki avant na bimano lupango préavis. Oui, chérie. On malade. Na kendeki na association générale pa o ya ba locataire. Pour balukela penda pona ba commissionnaire nazana bango confiance te hein. Okokende futa transport ba memo boy non. Chérie, tu sais le proverbe qui nous dit ceci, hein? Si tu suis un fou qui est né, toi mais il faut mettre des habits. Si vous enlevez les habits, on va te prendre aussi comme toi aussi tu es fou. Le propriétaire le bakalingala nzita. C'est fou. Mais c'est un fou, il ne faut pas le suivre, c'est un fou. Elle, sa femme est folle, lui-même est fou. À sa petite fille, folle aussi, les gamins là, les bambés. Maman, signer encore, 3 jours, mon boulot, signer encore. Quoi encore avec les... Ah, toujours les communications. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé 50 000 pour le fait des examens. Le frais d'examen? 50 000. Tu vas lui donner, chérie.
Ma fille, écoute-moi. Hein? Ne suivez pas cette fille. Moi, non, je colle le pango. Moi, wana, azali na respecter. Akufinga mama na ye, ndengi moko kufinga tata na ye. Elle marque la politesse. La parole de Dieu nous dit ceci. Les enfants, respectez vos parents. Soyez obéissants. Maman, soyez lumière. Moi, ta mère, je suis ambassadeur PAM. Je veux prêcher la bonne parole. Partout où je vais passer. Je ne veux pas que tu sois comme la dinde là. Vraiment, ce n'est pas une fille. Mais tant que nous sommes français, à comme une école humanitaire, est-ce qu'il y a des français? Ngana kuyibi sabino toilette nyonso luza ko be nana wuti na sima ya mutu wuti kuna natikede yo na mayu ke kutika kuna ngana dingi bazinya ndengi wana te bisiri papa koto bayebisi bino lubima na malembe ludingi te breya bino kusenga nga ya tata na bino to ya mama na bino poisoni mutesumbelaki nga lupango oyo mama na bana passe antérieure Papa, na mundeli. Papa, citoyen, Yaka. Télé-moi. Papa, c'est un goût, je le regrette. Madame, mami wata, yo kumaka le pango soki atatana yo kumaka. Citoyen oyo azadi kulunda koyo. Na ina yawa babino bino bapesi bino mikolo misatu elekisi 3 jours. Nubimite. Sikoyo na ina mutu mususu na lupango akotika na ndako na bino. Makamu na bino abuo pia. Papa, nazaji na mingi ya kulubate. Facture ya mai nujingi kufuta te. Yakula nujingi kufuta te. Yo ukumi chitoko na lupango yaki lukule soke eloko nini na mbuka na bino. Et puis uzaji koli. Mwana ya ngai babala kiyete. Yo usi sans. Mwana mubaji oyo nsengo asalisi mwana ngai misali ya mpamba ya ofele. Jikambute. Kasi no kugenda ka. Papa, lupango ndako yezaji ya yo. Jikamusu na kuibisa yo nazaji na mwana mwashi ya chitoko. Mwana na ngai akuko sukulu bilamba lukulo zaji sarbater. Bilamba na yo kuripase, bilamba na yo kusukula, kulambi na yo chop. Tala ndengo za uzumuna na uzaswaye. Akulambi na yo ndengo zing. Toyoka ni talo za kuluba pam. Ibanga. Ibanga. Allez suite. Tambu yao. Mwana yebwa. Papa. Banda kikutanga kalasi soki basale devoir sur 20 yazwaka 25. Beta mbati na itengu na kuseka. Simela jiboko. Ndongi wangu. Kuzana kana sonyi te uzaji mwana kulu pangu. Ngai mama na zanga na sonyi okulu na mutu jikambusa. Oyoki ngai? Bon, papa, lukula mama na bana lubi ndako zadi ya yo. Bango yo basiozi oyo, ce sont des siozi. Dikukende. Basiozi oyo bazone tangu bapio tulate. Soki asimbi yo tena nzutu. Gele. Yako yibisa. Yo mutu zanga lupangu. Okuchechi okuya chitoko na lupangu ya mutu. Epo okulamba sosu na imi kolonyosu. Matunguli na tomati iza kusala ngai. Mama na bana tukenda. Papa, finalement c'est quoi? Hein? Finalement c'est quoi? Mais je ne comprends pas, citoyen. Olingini. Bon, en fait, Olingini. Bon, Ibanga, Yago Fanda. Citoyen. Nous sommes chez nous. Dis. Ça va. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, Vandana. Écoute, chérie. Citoyen.